bandeko babolingo lokuta ya bato oyo ya radio buka lokuta ekomi ba lokuta moko incontrôlé bandeko tokoyebisa bino ke bato oyo ndenge bazali koloba lelo ke tozali kosala lite mpona kotozwa kongo na biso tosauve mboka baza koya mpe na maloba na bango ya lokuta ndenge ezali wana peuple na biso banda kolia bien makambo nyonso echange 32 ans kutu kokoki kosala eloko moko malonga te kaka nde sikoyo nde bolobi ke bokende kochange kongo mpo ete peuple banda kolia 3 jours misala ezwama botika babiloko pambo bozali koloba bandeko mpo tolakisa bino ke bato oyo babongwani te me balati nde kaka poso ya kibosantu na kati kuna bazali bankoi mpo na nini bandeko tokolakisa bino sikoyo oyebi soki bato balobi ete balingi peuple bokoki jamais kobanda kokosa bapeuple wana il faut boyebisaka bapeuple wana vérité mais soki bobandi kokosa bapeuple ezali deja kolakisa sini ya mabe mpo lobilobi soki bazwi mpe bapesi bino mboka donc makambo oyo esalamaki na ntango ya 32 ans ekoye lisusu ya pure bandeko boyebi eloko nini ezali koleka mpo toyebisa bino ke bato bazali bato ya lokuta banda babanda lite na bango ti bakomi lelo bandeko bosi boyebi ke bakosi ba diaspora congolaise to peuple congolaise boyebi ke bakosi ba peuple congolaise combien de fois bandeko baye na makambo ya dongo toza na kati ya dongo boye kala te 25 000 tonnes ya ba arme 25 000 tonnes wana ezalaki nango faux baye lisusu ono ndenge ezali wana bosala bacollecte mpo ete bacombattant bazali kuna na terrain il faut kolia na bango bamakambo nyonso bapeuple congolais lokola bazali motive basali bacotisation 750 000 livres sterling mbongo ekotaki bazwi mbongo wana destination wapi kesi ya pariko wo moto bato bazalaki baresponsable ya bambongo wana ezalaki monsieur Libita na Ilopoka bambongo wana se disparaîtra kaka boye batuna te soki batuni ekomi problème batika te mama Landu lisusu oyo soki maître Landu aye koyela bato procureur akotaki afunaki Kabila Joseph Kabila procureur alobi ke il faut basala bapétition bakende kokotisa bazwi meme na ndete bapesi bandeko tozali na bavideo awa ezalaki na mutu moko azalaki oyo biso tobengaka les vieux types pelekese de mukuse le demi-type ye nde mutu ayaki na banoso wana o mama Landu akoti pétition apesi na ndete oyo ifale bakende kopesa bapétition yango epai ya procureur na CPI bandeko date wana eleka mensonge après sima ya mikolo ntongo na lisusu mutu yango ekobima ono ndenge ezali wana bapétition wana ndenge ezali wana basango ya Angleterre basinyaki mwa bapapie moko boye na bapétition nalingaki tokende kokota na CPI sikoyo tokende kopesa yango epai ya premier ministre ya Angleterre mpo ete wana nyonso ezali na programme azwi na date apesi date wana eleka mensonge bandeko batika na bango te baye lisusu na makambo ya Armand Tungulu bamoni ete lokola makambo ya Armand Tungulu bautilisaki yango comme arme na bango ntango mokolo akufaki balite communauté internationale ekangi matoi baye kovanda balobi mais bule nini sikoyo tokosala po ete bapeuple congolais base souleve boyebi eloko nini bayaki kosala bandeko bake kosala montage ya bafoto ya Armand Tungulu oke ndenge azalaki na dernière mokolo ya suka oyo bakendeki koluka mpo bazwa corps na ye bakende kokunda yango balobi moto akotaki na ndenge ya clandestinité na kati akangi bafoto mais ntango basali baopération na bango wana basali baerreur ebele babosani ete ntango bango balobaka makambo ezalaka na bato mosusu baspécialiste oyo tozalaka wana mpona koobserve bandeko bazwa bafoto baye kotiela bato bafoto yango kote mosusu mutu ya pamba kote mosusu nzoto yango mutu yango ekangami na nzoto mpona kolakisa ete nzambe afrappe bango na aveuglement mpo na mutu asalaki montage abosani baelema ebele alors ke belema wana nde toyei komona yango bandeko bokoki kotuna docteur nyonso na mokili oyo
tozali koyebisa bino docteur nyonso mokoki kotuna ye oyo azali na mokili oyo et surtout moto asalaka autopsie badocteur oyo basalaka bautopsie bino bato bozali na bapays développé bomeka kokotoye badocteur wana botuna bango corps oyo esali 3 mois na kati ya morgue est-ce que soki babimisi yango libanda batrace ya makila ekomonana point d'interrogation. Mais bakor wana balobi ke moto akotaki akangi photo batrace ya makila ezalaki na kati ya banzoto wana nde toyei kocomprendre ke ezalaki bamontage mais nzambe alalaka te bandeko moto moko kaka na kati ya apareko aye kotimbisa biso ndenge nini bamontage wana basalaki yango ezalaki montage moko basalaki yango alobi basalaki yango mpo baluka ndenge nini ya ko inciter peuple atelema mpo ete makambo yango eningana mpo ngwanda le terminateur amonaki makambo yango ekomaki kosala neti kolala yango wana bakanisaki te na foto ya Arma Tungulu bakomeka balamusa likambo yango mais bino bozokamwisa mokili ngwanda ye aza koutilize Congo aza koutilize foto ya Arma Tungulu lelo mais aza kokoka kopesa mwasi Arma Tungulu 2000 euros te mpo afuta tribunal bomoni mpo na toyebisa bino bakongolais bango ndenge bazali wana ntango bayebisaka bino bokende kobunda balukaka nde ntango likambo kokwaya bazwa baelema mpo baloba nini motala kutu makambo aza kosala na bakongolais balukaka nde bino bobima bambeka mpo bango baprofite mais ntango ekomaka ete likambo ete bango bakotisa maboko na babenga mpo baede nde bomonaka ete bavrai face ya oyo bobengaka ete oyo balider ya bakongolais baopposant congolais bandeko bomikosa te Joseph Kabila azali phénomène mpe akotikala kaka phénomène bandeko ngai naza koyebisa bino ya solo makambo Joseph Kabila aza kosala na Congo baza mibale te mpe ngwanda esika azalaka wana akamwaka elekelaka ngwanda kanisaki ko ndenge bandeko koyebisa biso ntango mokolo banomaki Joseph Kabila mwana wana moto akokoka eloko te akokoka te mokongo na napesi ye 6 mois Joseph Kabila ye ngwanda apesaki Joseph Kabila 6 mois pamba mais nzambe akonfondre ngwanda le terminator lelo Joseph Kabila tala baevre asali na Congo mokili nyonso tu na Congo endimi ye lelo akomi kosala nini akomi koutilize sikoyo batu obokomaka na bafacebook bobengaka na batelefone bandeko na bino te wana bozali koutilize batu pour rien parce que na minute oyo Joseph Kabila peuple congolais na Congo alingi ye mpo baevre ezali komonana est-ce que ngwanda eloko nini asala na Congo ngwanda tika nini na Congo baopito nyonso ezalaki ya kokufa baekole nyonso ezalaki ya kokufa lelo bakoma kozwa baraison wana mpona koloba nini oyo Joseph Kabila nde aza responsable mais botika baje nani yango ayebita na ntango ya deuxième république bamakambo bino bosala bobebisa baekole bobebisa bainstitution nyonso mboka mobimbi ezalaki na plus de 20 000 généraux wana mboka nini wana bazwi bandeko na bango mosusu bauti na Équateur bazalaki soki bapêcheur baye kaka lokola mosala ezalaki tale bapesi bango bagrade moko fantaisie au général batie ye wana ale azwaka mpe mbongo ya leta non bandeko nakobetela bino lisolo moko mpo na koyebisa bino ke na ntango ya deuxième république ezalaki somo boyebi ke na ntango ya deuxième république ezalaki soki un fonctionnaire akufi il fallait balongol Congo na la liste mais la deuxième république babandé ko sande nini soki un fonctionnaire akufi après 2 ans bambongo ekomi ko bima na Congo ba fonctionnaire wana bakufa bato mosusu baza kolia yango kaka bana ya bakonzi wana ezalaki pop na bango bandeko ngana za ko révéler binoko na banzi ba makambo nazali koloba bato mosusu bakoloba ete papa Roger Kosite azali koloba makambo ya solo bandeko na fonction publique ezalaki na bato mosusu basi bakufa na bango kala mais moto wana kufa ça fait 5 ans passé mais na ntango ya ex-zaki babandaki kolia bambongo ya bato bambongo ebandaki kobima na fonction publique na Congo ya bato basi bakufa na bango alors boyebisa biso wana nde bolingi boloba ete ntango ya Mobutu Zaire ezalaki bien de l'entretemps bango baza kolia mbongo ya motu oyo akufa kala mais famille ya mutu wana baza konyokwama
tango mosusu mpe babengana bango na ndako balelaka libanda mais bato mosusu na ntango ya exai baza kolia bambongo na bango tala bino boya te fo kolinga lelo bolo boye bino boyebisa bapeuple congolais banini bapeuple congolais bayebi bavérité bayebi ndenge na ntango ya exai boniokoli bapeuple bobomi bapeuple bobomi bainstitution nyonso bafonctionnaire impayé baannée na baannée lelo mpenza bokoma badonneur de leçon botika baje ndenge ezali wana peuple congolais asi à comprendre que Joseph Kabila azali président oyo bazelaka utakala un président oyo azali toujours pembeni ya peuple pona koyoka peuple kosolola na peuple ko partager ba doléance ya ba peuple mais tangu ya ex-Zaïre tozalaka abandonné bambula na bambula tangu ya ex-Zaïre to nyokwami non nzambe kumisama ata lelo bato bazali koganga toyebi ete ezali bapasi ya poto bazalaka bana ya na ntango ya Congo banyokoli bato baye awa na poto balingi kosala mosala te poto pasi lelo oyo bakomi kokreye oyo tokomi bato oyo tozali kobunda mpo na mboka wapi botika babiloko pamba ndenge ezali wana mokili ese comprendre bino na moto na bino oyo azali kobombana le terminateur ngwanda oyo azali kotinda bino na baje ya kikuluna mais boyebaka yango ete tellement ba peuple congolais basi ba comprendre on nyonso ba jengwanda azali kosala ezali pamba nzambe akobana kaka ko confondre ye mama Rosalie na pesi yo maloba